Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukite. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant convié parce que Kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jago zappé so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te so kuta nango check ovandi. Bon début de la semaine à Balanzignon sur le magazine KNB. Où les autres matés copé Sabino ba vraie réalité à vie à Kinshasa. Le célèbre sculpteur et plasticien Maître Liolo a Koufa Kibongo Mokolo ya lelo au 1er avril 2019 na Autriche na âge à 76 ans. Na ba élection esalemaki na Beni Butembo pe na Yumbi. Seni dépouillement est en cours. Le président ya Seni Corneille Nanga a promettre à la population que bakozwa résultat dans 48 heures. Élection législative oyo esalemaki na Yumbi Beni pe Butembo, ba dépouillement est en cours. Bakosalela moyen ya ISB pour na ko récolter ba résultats provisoires. Corneille Nanga, président de Seni, na micro RTNC, affirma que 2229 bureaux de vote ezalaki à Kofongwama, pe alobelaki 1% ya problème ekomelaki bango. 23 cas ezalaki identifiés, pe bazwaki solution na yango na banzela ya bajan ya Seni. Bourrage plantage ya ba machine, pe na ba logiciel ya impression. Pe Corneille Nanga asukisaki boye, soki ba scrutin elekaki malamu eza parce que ba capitalisaki ba faiblesse oyo esalamaki le 30 décembre 2018. Mbula oyo betaki mokolo ya dimanche esalaki ba dégâts ya makasi na Delvaux à partir ya arrêt martial la population et réagi na micro ya Héritier Lukoji. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Magazine Kinshasa na biso. Eza manque ya carnivore parce que tant bati oyo esengaki keno OVD yepe ata carnivore na ye. Mais suite keno OVD azalaki te nde ye ko causer érosion oyo. Po bakunda ki ba terrasser ndenge bataki bati oyo tant bakundi yango donc moyen mai eleka comme il faut ezalaki te nde aluki place nini o mai ko kolekela nde asali makambo nyonso. Donc il faut balinga keno po basala yango bien, il faut OVD azala wana pene na bango po balonga likambo. Ce qui te donc tozalaka toujours na passe. Po mai yango pe na pigeon, moi pe kuna bazo yango lelo ekozala te. Donc bazalaka na souffrance likolo souffrance. Aba que c'est de l'état dépense. Panzele baby, biso ba peuple to souffrir na kata balabala. To senga président azala place. Papa Tshisekedi aluka moyen sa intervention par biso na mise village route de Matadi quartier Manenga to souffrir na population pour nzela bana classe bague classe te to na transport to senga président ye moko nde to lo ya en place ye ndazo diriger sikoyo biso to ye binde ye asa l'effort aya ko tala mbangu pour la nini ba perception intervention rapide biso na route de Matadi ko banda barre ti météo to zala nzela te to souffrir makasi. Bon ingénieur asa musala na yeto so atanga na école nini siko to so musala ngo to pesa ba chinois to pesa bana mboka. Ingénieur ebi que na mois d'avril to zala na ba to la saison de pluie. Il faut qu'on prévoit.
musala faut ça on ata après baelanga mais osali gloire à Dieu parce que mutakufi te bembe moko te mais mama ekote bananda ke buki mituka batu na mai il fallait que ndenge bazoya boye na batio bazokunda mabulu ba OVDP ezali esalaka pe boulot ane esalaka ta terrasse mais siko terrasse ezate bandako batu kuna ba brique bukani ba clôture ekoi ba camion komi ko dinda et puis ba danki na bango moko tala ndenge dindi et dindi yango moko donki pour ndenge za boye réside zo sa musa na ye mais ne fallait pas basa la réside zo ka ye moko il fallait za la réside zo ensemble na bango nyonso na minute réside zo chaka batio osomona tanga zo tia batio bazo kunda mbala moko terrasse esenga kite za la marque wana esenga ki réside zo tanga zo tia bango pe baza wana pona ko surveiller ba terrasse osomona eza pona faut surveiller mamo ba terrasse na basala ana siko net na minute ya marque bo ebuki na bandaka batu ekoi na bango banje na bango edindi na kati osomona pwani musane malonga bazo sala eloko te basala mabe makasi donc plan o bango basali so ba ingénieur ba pour ne basala wana bazaka na groupe basalaka osoma pa avant basala marque ba ya na constat basali constat siko esenga ki bango nyonso to bayoka na bazala ini SNEL azawana OVD azawana résidezo azawana osoma pa poto bazo sala directement bazo ranger na ba terrasse ba tomo bazo kita basala terrasse oyo sali kaka pamba marque aboy kaka résidezo mo bazo sala siko bisa bazo sala musani bosa eloko mo côté résidezo ninga pour le moment batio oyo faut ba renouveler nyonso batio dérailler déjà baby. Oh, il fallait que ça là-bas se servir un exemple. On a un risque au salango na tayambula te parce que bambule bandai obeta te bainga il fallait ba imaginer ba kanisage une fois mbule obeta et ko causer ba dégâts makasi parce que ba mituka ba ezindi bon heureusement ça ba sali grâce ba perte en vie mais ça a été même ba dégâts matériels za makasi na sima aweza na cabine à courant une fois ce mbule beti sous makasi ko pe ko apporter cabine on ko ba sou passe mingi na biso ba to carton mato sengi na ba konzamboka ba ça le plus vite possible ba meka ko bongsanselo parce que ceux qui batiki bo e ko causer ba dégâts pe ba e ko handicapé ba tebele ba commerçant ba usager à route ko za moi na difficulté makasi kaka mbula oyo ebetaki dimanche ba victime oyo ma ekotelaki bango dégâts matériels esalemi bongo makasi na yango basengi na gouvernement asunga bango. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Magazine Kinshasa na biso. Bon, eloko esali mureko ya musala bandeko ya régie des eaux bandeko kosala. En fait, tant que baosala musala bobuki terrassé botie ba tio ya mai na se ya terrassé normalement il fallait mbala moko tonga terrassé ya sika. Bango babuki terrassé ba longoli terrassé et puis ba tiki sans kozongisa terrassé tant mbule beti ya makasi nde et ça dit que nzele bukana et puis et même ma clôture na biso nyoso yebisaki bango lere bazo conduct yo yebisi bango nzela na biso yo ezalaka na mai ebele o nyoso zo utaka nani delvo ekitaka kakao il faut bosala kanala ya mai mama nani zo ya bakosala bazasi bazo ya papa tozeli ka de ka yoko sala mandengo zo mona kuna me tozo nazolela soki mvula mibale ebeti toko sala lisusu na ndaku msusu na te kobeba ekokwe izaki na butu vers 2h05 erma ibandi kokota nde to bimi de façon que to sauver biloko mais ateloko moko te ezwami bato ba perdre bambongo biloko nyonso donc yo moko moni ndenge ezali donc soki nzambe te mbelo boki sangwaliwa banda lobi na 2h wana tozo benga bakonzi ata mokonzi moko ta monani siko tokokimela wapi tosala nini to changer mboko tokokenda wapi aje na biso nde to sengi papa gouvernement atali la biso awa tuzana route matari numéro 5. Il faut prévenir avant que ceux qui mboule beti bato bako vivre ndeni à prévenir te
donc mai ezalaki na akanalize mai te ebebisi biso biloko nyonso ya ndako ndenge tozokoye biso tolali libanda na bana bamatela na biso ebebi bamusu ebebi biloko nyonso tu bilamba ya bana moyen ya korekipere eza te badedommage biso pardon tozobanda nde nini biloko bacongélateur ekoti mai groupe ezosala te bamoteur ezosala te biloko nyonso ekotana na ndako tala bamatela babiloko nyonso bagarderobe bambeto ebebi oveda adedommage biso Bamaman ya IDPS Kibasa basalaki festivité pour la clôture mois de la femme. Que landa bango. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino. Samedi 30 mars 2019 na siège ya IDPS Kibasa ezalaki mouvementé na bamaman ya IDPS Kibasa oyo basalaki matinée de sensibilisation na cadre ya clôture du mois de la femme. Nabokambami ya Gisèle Kalumbwa, secrétaire national chargé des finances à IDPS Kibasa, et l'ongona maman présidente ya Ligue de femmes IDPS Kibasa, Yuna Mobisa. Thème développé qui est bongo femmes de l'IDPS pour la participation active au changement et à la promotion au développement ya RDC. Depuis la cérémonie, celle qui marquait la entrée du président de la partie IDPS Kibasa, Auguste Kibasa, au Ario Saki, la présence naïe pour honorer la maman ya Ligue de femmes hymne national pe hymne ya parti mot d'ouverture et puis ça qui na madame Kapinga, conseillère ya Ligue de femmes IDPS Kibasa. Représentants, messieurs, mesdames, membres des corps diplomatiques, messieurs, mesdames, chers camarades, distingués invités, à vos titres et qualités respectives. C'est pour moi un grand honneur de me tenir devant vous ce matin et l'honneur m'est choix de prendre parole au nom des braves femmes de l'Union pour la démocratie et progrès social Kibasa, UDPSK en sigle, pour vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue à la présente cérémonie de clôture du mois de la femme. Président IDPS Kibasa oyo a honoré ki ba moment ya parti politique oyo azokamba azwaki maloba pour la remercier ba moment ya Ligue de femmes ya IDPS oyo bazali ko contribuer à l'avancement ya parti pe pour na yé président Augustin Kibasa dans les jours à venir pour ça na yé à mon maman moko akamba pe parti oyo. Et deuxièmement, je vous remercie très sincèrement parce que vous avez voulu que nous puissions partager cette journée avec vous. Elle est vôtre cette journée. Et je sais, je sais que les mamans du parti sont des mamans de valeur, vous le prouvez tous les jours, et que demain, vous démontrez votre ambition. Parce que nous pensons que vous devriez vous représenter encore plus dans les organes du parti, puissent aussi prendre suffisamment de place pour que les efforts de l'homme, additionnés aux efforts de la femme, puissent véritablement apporter une innovation dans notre pays. Madame Gisèle Kalumbwa a exposé sur les thèmes du jour, pour sensibiliser ma maman à cause de la active na vie politique pour Nzambe akila ba maman pour na kosunga mibali. Par rapport à la journée à moi de la femme, que femme politique peut ayeba nini à copie là par rapport à cette journée où il va faire sa mission sur le plan international. Il y a aussi qu'on a sensibilisé qui basi de façon que va participer à la parti politique, on va participer à la parti politique. Bah koye bandenge ni mboke zo tambula ndeni ni parti ezo tambula. Enfin, bah même changement. Quand on va lobby que sans la femme, il n'y a pas de vie. Parce que c'est la femme qui donne la vie. Penasuka, maman présidente Yuna Mobisa na micro ya KNB, azamaki malobate pour na kolimbo la matinée à sensibilisation pe ba participante très satisfait na suka la cérémonie ba pesa ki ba point de vue na bango. Donc on a eu que ça basi que biso nyonso moi si nyonso zali capable de kokota na parti politique pe akoya pe la kokamba pe na kokoma ministre pe na kokoma député pour na kokoma conseiller ni surtout moi si moko alingi
et manche totika kaka mibali te parce que mobali akotika biso tant ata mokolo moko te tosengi totelema toyika mpiko ngai nasali mibu 13 na parti politike oyo te lelo nazali kaka atuka basi balobaka bongo ezali basi oyo oyo bamoni te esika ya bango ezali te oyo baza kotika nde mibali esika parce que mibali misala bango kodécourage mwasi parce que moto apesaka oyo eloko ye nde akodirige yo kasi soki oluki te yo moko oluka na motoki na yo yo moko kose dirige mpe okotelema mpo olengela ekolo na yo ekende liboso mpe ndako na yo ekende liboso problème ezali kaka ke lokola tozoclôturer mois de la femme tosensibilize bamama mpo bazali kozonga mingi nsima na makambo nyonso etali mboka na biso. Et pourtant, ce pays nous appartient tous. Les tina tozali kobenga bamama baya basadere pour biso elongo pour continuer démarche pour le développement en RDC il y a 52%, il n'y a que de femmes et le 48% ils ont mis bas l'humain n'a pas partout mais bas les basali tout le monde a pas cité et on a eu que conscientiser bas signon so et ben on a pas parti politique que s'adhérer n'a pas parti où il y a CPI. Bon et l'équipe bien va penser na bango édifier biso ba femme pour que toko taper tous à la paix active dans le parti politique. Pour cela, on est déjà adhéré dans le parti pour tous à la quand même motive, tous se donner, tout comprendre c'est quoi être un membre de la parti politique. Beltesco toujours proche de la population a sponsorisé qui clôture ya mois de la femme oyo esalemaki na maison communale ya Matete ya bamama ya CL2M comité local de développement de Matete. Comité local ya développement ya commune ya Matete basalaki matinée d'échange na cadre ya clôture ya mois de la femme na kati ya maison communale ya Matete na salle polyvalente Thierry Bailon Gaibeni mokolo ya samedi 30 mars 2019 avec comme thème ensemble promouvoir la paix, la sécurité et les genres pour l'accès aux services publics. Coordonnateur Yassue L2M, M. Koudia Félix, prenant la parole pour un mot de bienvenue Armexia ki Nzambe ndenge asangisaki bango pe bourgmestre ya Matete pe lisusu Beltesco oyo azali partenaire numéro 1 oyo asungaka pe accompagnaka bango na activité nyonso basalaka. Cadre ya clôture à moi de mama t'organisaka mingi avec appui à Beltesco rencontre ya mama et bandaka na ouverture pe to ya kusukisaka na clôture donc Beltesco appuyaka biso à tout moment chaque année Beltesco appuyaka biso donc aza partenaire na biso yemda edaka biso mpona tosala activité oyo et puis activité mosusu asungaka pe biso mpona kolekisa parce que chaque mois tosalaka baactivité mpona kosensibiliser communauté na makambo etali salubrité etali développement ya kati ya commune na biso toye mpona bamama tokanisa ndenge nini tokoki kodévelopper commune na biso et puis ndenge nini tokoki kosala te mwana mwasi avanda malamu na communauté dans la paix musala ezala malamu mpona mwasi aparticiper donc toza lelo na thème mosusu tokoloba c'est la femme d'aujourd'hui tolingi mwasi azala ya mwasi ya lelo na ezaleli ya kitoko na makambo ya malamu mwasi oyo akoki kozala émergente na kati ya bato. Première intervenante, maman Jeanne Ngoya, secrétaire ya L2M, alimbolaki na ba maman différence entre mwasi ya tango ya kala na mwasi ya lelo. Mwasi ya tango ya kala atako batangaka te kasi bazalaki basi oyo ya botosi ya komikitisa kasi mwasi ya lelo kibonga inde ezobebisa bango. Je fais une étude comparative entre la femme de l'ancien temps et la femme d'aujourd'hui. La femme de l'ancien temps, c'était plus une femme au foyer, c'était plus une femme, une femme soumise, c'était une mère nourricière, c'était une mère qui avait vraiment des qualités, qui plus, qui enseignement pour la moi si na kati ya ndango.
mais azalaki c'était pas une femme intellectuelle. Moi si oyo atango ya lelo azali femme oyo moi si intellectuelle oyo ayebi ko se prendre en charge mabekaka que aza préparé kozala moi si au foyer te aza babu ekoti ebele kati na basi ya lelo afazala une femme soumise amibosana atika intellectualisme atika bongai à s'imprégner dans la logique ya mariage à romona qui a une femme de valeur. Maman Meya Oyo Azalaki, deuxième intervenante, il y a ministère, il y a genre et famille chargé des statistiques qui a expliqué qui ba maman genre elingaka koloba nini pe femme elobaka nini. Qui koyebisa bato qu'est-ce que signifie les genres. Bon, pour bato belé ba ebakate, si on parle déjà donc on voit l'homme et la femme. Nous ma maman que la femme. Dans la femme, il y a une mère, il y a une fille dans la femme. Il y a des femmes célibataires, il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes avocates, il y a des femmes ministres, donc toutes les catégories de la femme. Découragez, ce n'est pas la fin du monde. Et cela n'arrive pas à toutes les filles. Il y a des cas qui arrivent parce qu'on a traversé des moments difficiles. On ne peut pas être découragé. On a coupé ça par mon conseil que bazala makasi, bazala basi oyo bazo sala. Baza formation na bango basoki ayebi musala te iteke kokene na kati ya association mon bénéfice que pour avoir la formation même à kotonga même à koyeba mususu pe batanga te akoyeba comment écrire même alphabétisation bazala décourager te ce n'est pas la fin du monde. Nasuka Beltesco représenté par ya monsieur Mike chargé à marketing akabula ki ba gamme de produits na ye na batu nyonso bayaki ko assister na matinée d'échange pe prise de photos yango nde sanctionna qui fait la cérémonie. Les poètes Lutumba Simaro akufaki mokolo ya 30 mars 2019. Ba membre ya famille na ye ba pesaki quelques souvenirs au ba gardaki pour na papa Lutumba. Magazine. Kinshasa l'équipe partout, magazine Kinshasa na biso KNB qui est une résidence familiale. Il y a Lutumba Simaro wa pepa ito koyoka bongo ba témoignage et ba oyaye na bampangi na famille ba bisa biso souvenir ni ya malamba zo garder pour na papa Lutumba Simaro. Croisement et des avenirs Lutumba Simaro ex-Mushi pe avenir Isangi la commune ya Lingwala. Po amoni kokola na ngai bango nde yende mutaboko lingai. Ngo moni pe azani na titre ya reconnaissance makasi envers ngai. Uti na ye musika. Alors batu baka mwango te puisque epai to uti soko to lobi to bana ko loba yango to kotanela ti tongwa. Participants, ça veut dire Bao Bayebi Papa Lutumba. Nazaki étant que élève à Téné de la Gombe. Il n'y a pas besoin de VOE naïe, alors on va la vie bana monter. On l'appelle bana bakoli, on ne sait jamais. Alors, Nazaki Pekuna o badunge bobozo banani ça c'est le problème. OK? À Téné de la Gombe, OK? Mais le tozo de la papa na Lingwala, nous tous on est dans Lingwala aujourd'hui. Na sepeli mingi, mais pour être dans le monde entier, à part Michael Jackson, ou un écrivain, on va pas Lutumba. C'est ça le problème. Mais na yoki ango na ukanga mutemate à chaque instant, na mi benga Johnny Hallyday, na benga Johnny Hallyday parce que il fait la folie avec Laetitia. Ma moto est dehors. Tobina ka musique ya bakulutu. Tozaki les amis de Maria. Bisika nyonso azobeta. Il faut baya kozwa biso groupe na biso les amis de Maria. Tokeyo na toza kobina, tolo bazaki oyoka esengo makasi. Tango nyonso akotinda jeep eye memi biso tokeyo tobini après bazongisi.
nazalaki malamu na bato mingi mpo nga nazalaki kotala nga naza marie soki alingi kotinda omoni abengi papa alobi nazolinga mama Agnès aya to yo mpe oza na temps ya koya soki papa alobi te naza na mosala ye azali okomona jipe ye ezwi ngai tokei nasali mosala mpe ayebi te mwasi ya moto nazozonga okomona loboko eza ya kokanga soki azopesa yo mbote yokanisa azopesa mbote boye ya pamba okoyokaka liboko yoyebo yo fongoli osepeli mpe te na ndako ngai na papa Simaro nayebaka ye à travers musique na ye nazali moko ya bana lipopo bao babinaka miziki ya ntango bawendo komona papa Simaro koyoka sango ya papa Simaro kokufa eza pasi monene po namoni eza baoba moko etelemaka baoba wana ekwei moya kotelemisa baoba wana lisusu ezali te bamama na biso bayeto comme na 3e génération oyo papa Simaro asali bolamu oyo eleki ndele soko kutani na papa Simaro kozonga no eza koseka soko kutani na papa Simaro oza na conseil oyo kutu ozanga kitanga musu na ndako baboti na yo oyo kozwa conseil wane pasi papa Simaro po ezalaki soki aza na makambo ka ndenge balobaki fa benga biso soki aza na fete aza na concert azalaki kobenga biso na groupe na biso biso toza les amis de Maria tokreaki groupe na biso moko mpo na ye kaka toza les amis de Maria donc abenga biso na batelefone bi atindi mutu bapapa wibi baye kozwa biso toke kobina ye aboyaki mutu te mutu nyonso azalaki mutu soki ye akoyamba yo na control yo ye aboyaki mutu moko te tovandaki ne malamu soki azalaka mabe nde nakoki kokokisa bambula wana te mpo nga tovandaki ne de près kayeme naobenga epepe nakokati nakapasi toyebaki no pepe na biso ake aosonga mais na ntongo kaka babengi so interphone ke akufi ntango abandi miziki na ye miziki ebandi kosimba abandi obokola libota na ye donc batémoignage eza ebelele oza na pasi asalisi yo oza na problème asungi yo donc batémoignage eza ebele abokoli banankasi abokoli baleki oyo batikalaki nsima na ngai donc baleki wana namoni avant dernier wana akomisaki bango bana na ye mpenza abokoli bango atangisi bango basouvenir eza ebele papa Lutumba motema malamu mpo akufi te me azalaki mutu ya bolingo moye kutu naloba souvenir eza te po eleki ebele moye natanga yango eza te po soki natali malamu banda bu jeunesse na ngai nakomi na bala namoni oyo apesanga kado ntango na bali donc moye natanga yango eza te mais bana mpe baza na oyo noko na bango asalelaki bango problème nyonso ezalaki na mutu na ye alembi biso te tina mokolo akufi souvenir oyo ya makasi nga nakoki kopresente awa yazalaka réunificateur ya famille omoni na kati libota eza rare komona mutu aza na moyen kasi azobenga bato na baoyo kutu baza na niveau moko ya se kike voilà bandeko boya tosangana tolingana totombola libota c'est rare mais ye ezalaki rôle na ye basouvenir mpe batémoignage ebele mpo na papa Lutumba Simaro Masiya vis-à-vis na bail quartier na ye bamembre famille voire même na bakoko na ye mpe lisusu na bato na ye ya mosala en tout cas batémoignage ezali ebele bayekutu bazalaka badanseuse oyo azalaka mpenza kopesa attention chaque fois soki azalaki na manifestation kobenga bango babeta en tout cas baleli na micro ya KNB mpe balobeli mpenza basouvenir wana eke ezali inoubliable Kinshasa eleki partout bozalaki bongo ebele ya kolanda édition ya biso ya mokolo lelo ekomi na suka na yango tosouhaite bajoyeux anniversaire na balanzi monene ya KNB Maïka Mabruki na Aristote Mwepu topesi caméra na Hervé Zaka oyo azalaki na nsima ya caméra mpe totikali scotché mpe branché po s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa oyo eleki partout Kinshasa na biso